Congo France. France.com, site ya Solo Masolo à danger, Masolo à Bitoko. CongoFrance.com. Bandé mon église que Marie Moussa Mazali collègue d'un artiste. Ok. Oya auteur Koufa, je prends aussi une minute pour nous pour ça mes condoléances dans la famille. Au boébi d'actualité, à l'élo Marie Missambo, vraiment à Tika Kibiso. Mes téléspectateurs, internautes de CongoFrance.com, nous avons la joie de recevoir pour vous un artiste professionnel. Il s'appelle Waterloo Mokonza Italie. Là, je suis avec lui dans ces plateaux de CongoFrance.com. Je m'en vais déjà lui dire bonjour Waterloo Mokonza Italie. Bonjour Didi Dupumba, 2016, Congo France. Tata Odette Kasongo. Bonne année. La famille Dundula Mubimba, Warle Dundula, Nabatu Balinga, Congo France. Christelle Koubali, Olinga, Congo France, Obo Télébiso. Il y a déjà chaud, Waterloo Mokonza Italie. Tout le monde a un site bouillé. Vraiment, au bimeli wapi. Directement dans le magasin, tina CongoFrance.com ou bien tu comprendre GT. Bon, normalement, on a 2016. Okay. Poto. Quand on a poto, c'est-à-dire Didi Pumba, poto, c'est-à-dire quoi? Génération Nanga. Donc, génération Nanga, bisoba na série 8. Ok. Bisoba na série 8, na poto, m'tola tapso c'est Jérémy Scott pour le moment. Si ko so kolaka bien, wandola taboué. Parce que tout le monde a boulé blouson, tout le monde a boulé veste. Mais on a boulé pile à chair. Pile à chair. Pile à chair. Toi, Bapeka a pris en haut dans le cadre de CongoFrance.com dans l'émission Oyo. Waterloo, pourquoi on a impact de komi lelo? Au bandaki wapi pe lelo au komi wapi? Merci la question. Wana moni ba moko pesina nga rishikanga tanto fanda kana muli les sages Didi Dupumba. To sola trop. OK. Nga deli na uzunga na question deli nga ya bilambi bandinde nini. Mon père et fille commerçant, gérant établissement LKO. OK. Les établissements. Rolanda yo ça rabiso mbalete. Deli nga na bandi yango normalement quand je suis né. Quand je suis né, mon père et fille, il fit un gérant établissement LKO aux établissements menés na kata Congo. Ils a basé na kata commune à Kinshasa. LKO. Ils a établissement papa nae donc kokonanga. Ce qu'autant papa ça va no sala ba commerce ba mituka nae. Donc Azali s'appelle le roi yo. non. Un commerçant. Azali non ancien journaliste en presse écrite. Je suis né dans une famille tout le monde l'a étudié. OK. Aptanga mende na abo naza diplômé. Là je profite maintenant. Na saluer pe na professeur na préfet nanga Machimango au point na zui diplôme nanga na collège Prosper. OK. Donc na bandi de ligue nanga à partir à bozu à papa nanga ya gravité ko le kabatu tout mais eux koka ki na famille nanga na bando se place ko bana na différent avec les gens. Pour être différent avec les gens, qu'est-ce que je dois faire? Il faut na zoa na ba gêne na ko ça délit na ça la tapage na la tabilamba na ça la boy type. Mon père il pensait même pas que na ko aussi sa diplôme d'état na ko diplôme d'état par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors on a profité pour mona couper sabatu au balingaka église bandé mon église que Marie Moussa Mazali collègue d'un artiste. OK. Oya auteur Koufa, je prends aussi une minute pour nous pour ça mes condoléances dans la famille Romain Moukadi. Oya to kufela mwana na yepenate mais mwana biso parce que Eric Polé a obengé mwana nga Waterloo Mokonza Italie. Janice Kram tout le monde Carlo Pinatelli ba obenga e mwana. OK, donc une minute de silence pour Marie Missambo, vraiment tout honneur, voilà. Merci beaucoup de retour dans ces plateaux. Au Boébi d'actualité, à l'élo Marie Missambo, vraiment à Tika Kibiso, depuis samedi passé, si je ne me trompe pas. Et voilà l'élo, toujours continue toujours coller là. Et Wana Waterloo, à lobby bien Kaza, collègue nae, artiste. Donc, à Longoli même, chapeau au monde, à Longoli Moschino, ou Sika. N'a respect quoi. Waterloo Mokonza Italie, tu qui m'a ramené surtout lobby par rapport à
historique na yo père na yo bakamnya swana siko bat balinga bayeba ba biloko o bolataka oyo est-ce que bokindaka kozela ngo ba crédit bokindaka koyiba ngo ou bien bokindaka kotongisa ngo bino moko na pa batailleur na Italie? Bon, normalement, on a bisoté parce que mon père me disait un jour, Didi Dipumba, dans la classe, parce que là, on a une émission, c'est que la vérité. Ok, il y a une vérité. Donc un jour, mon père a dit na Mkusabi, so qui ba ebisi ok, o ebisi na betinga mbata parce que ba benga na collège Prosper. Ok. Na moi na ba EPT, EPT donc on a vu on a bien on ba EP4, EP5, ba na wana tenga bongo tenga collège Prosper, collège Bimo na be ko la cher. Ok. C'est une vérité nyoso. Si quand ba benga ninga un jour na Minerval, on nous a chassé betinga mbata singa pourquoi obinanga on nous a. C'est-à-dire pour nous répondre à la question que non, ndenge za wana nako ba te ke biso, moi je parle de moi. Nga watero pona so mabilambo na latio moni lambo na koti na magasin excusez-moi. OK, na koti na magasin na ebisi bon que non a besoin na hiver oyo so na besoin na tambola na ba petite na pona artiste munene yango ya minga na plateau pour la deuxième fois. Voilà watero mon konza Italie va oya banda même makamango depuis Kinshasa na ba journée culturelle mune ya bana ba boboto bana ba bosembo bana ba collège Prosper so ya mwana ba EP au monde ngate donc bana ba papa ça dit Minerva nga école les arti lelo parce que mon père a ki bongo po na commune à Kinshasa c'est biso répond non la question on a parce que alors un nalata comme je faisais avec mon avant papa nena so milamba so milala gune aujourd'hui donc na magasin na tali bilamba ba na ngoleti lambo na latio yango la qui savent ma bat ba otala biso Mokonza Baluba. Voilà, Mokonza Baluba otala tout. Comme ça, on répondre biso, on préparera déjà répondre biso sur diabo so ango puis on toni saka na Italie. Ngai sikoyo na un akena na magasin Italie na kelena collègue no Nolita Boulessage que je suis allé à passant. OK. Na keyi na moni ilamba oyo na si bon pantalon nango ba bisinga pantalon nango taille na yo zate esili. Na habite na kola tilangonde ba bisinga ke ndenge zaboye okola tango oyo oluki pantalon mususu lati moni ti muto alati pantalon ga tisco ya rouge donc ba couleur za awa nde olati lango on a jusqu'au pantalon na tisco na pantalon ouais eza kuna oui nde ba expliquer nga na Moscou na bimisi mbongo nanga na pesi bango ba bisinga bon ozamwa malamu pona mesana ka bongo vinanga ka bongo na bana nga nde papa nanga botinga chance nzamba pesa biso ya ngwana tozala ka bien ba yana nga bazala ka to vivre ka via bien. OK, bourgeoisie toujours si tu n'es pas beau tu n'es pas élégant je fais faire tout possible pour m'appeler même idéologie comme les gars pour être avec moi même une fille tout ça tant que OK ba biso que ozamwa na malamu na sombia ngona bisi mbongo nga na sombia ngona voilà c'est que bosombaka na bino bilambango vraiment bato bona na biso ba vérité donc bosombaka pena bilambango eza ilamba mso oyiba na oyiba te neti nini ilamba magasin zali okoti pe moni mto oteka oyibi mais aussi ko ba chango ka yango parce que tolanda ki collègue na bino yo tango ngo somba il faut tolanda collègue na muna moko lobaki akota ba prison pour na ba bilamba banini collègue na gati collègue na ngakolo ba collègue na na mwana bonne vie collègue na yo trésor ngando orebi bango grand makambo wana na ndimi na ngate ke ba collègue na ngakolo bango Didi Pumba te mais toi na kati émission ba otala biso Didi Pumba 2016 mo continent likambu na mutu te. OK. Mo continent likambu na mutu te, mo continent likambu lata lokola bana poto. Donc chez toi les adresses reprendre poto 2016. 2016 non to comme na ba 2016 comment frapper ba 2016 c'est chaud hein. Ozo ke ne malé waterlo mo conseil Italie ba Hollande biso o eza Congo France vérité sur vérité to moni o la question par ramener sur toi na nyo surtout waterlo mo conseil Italie vraiment to za na esengo mingi ndelo ndengo na 4 Maître Chic Norris to moni ba Scramwell c'est ça non ba Scramwell to moni na Pinantelo vraiment ba accompagner yo pour la première fois ba na kata congofrance.com déjà ndengi yo memi bango idée ni oza on la mutu pour na baya ko assister yo na kata émission oyo bon faut na répondre aux questions oyo la pesi mbote na ba petite sœur toi à Paris moni Paris Didi Pumba ba ko sa até OK
Bako ça raté. Moi, on balo, tu n'as invité l'émission d'Anga Janice Cram, la plus simple, Janice Cram. Janice Cramwell. Il est élégant, premièrement. Wow. Il est élégant. Ma petite sœur autour. La Janice Cramwell déjà, oui. Ouais. Ma petite sœur, tout balinga, élégant, voilà. Donc, tabino mon abing c'était pour nous. Bam bali batambola boy, ninga tambola watelo monde Italie, muta bobing c'était pour nous. Il est mignon, trop gentil, trop bien élégant, comprendre. Moi on avait Scramwell. Moi on avait Scramwell 6 niveaux. Tu vois, avec les gens comme ça, je me trouve tranquille. Voilà, idée parce déjà. Je me trouve tranquille. Idée ni on a moto au baya quoi assister, on dit on est au banc ba. Parce que pour que je sois à Paris, c'est lui qui m'a donné l'idée de venir à Paris. Okay. C'est mon deuxième émission. On a dit, ah, je m'appelle Sangabouna à Paris. Il y a même un akati à Paris pour na à côté on a un groupe pour Zaki Boseli Bosso. Kakota groupe, te gaz ya yebisinga ya ka frère na ya ka toza la Paris tika Italie na ye to tamanga na ene héritier scram. Groupe te bandeko groupe te. OK. Parce que ngaza ka groupe te. OK. To songi sikoyo na kati ya mode na yo o yelibiso na kati ya Congo France ou bien en collection 2016. Ouais. Voilà. Collection 2016. Oui. Mais oyo tout expliquer bien parce que mon condako qui n'a besoin battre. Voilà. Mes chers amis, nga qui n'a besoin battre parce que nga kola bourgeois. Oh toi yebinga la commune qui Kinshasa mama bilamba bako sarate. Oh yo na 2015 parce que c'est nga au moins chaussures qu'on a kana ngo awa mosquée nazo seka. Et ça va dire mosquée nazo seka. Oui. Ezali na 2015 zaki na été yeyo azaki na été na si boyebi. OK. C'est pas la peine azaki na été quand tu au soleil yeyo. Il y a jaune à attaquer. OK. Na été 2015 batanda qui en été. Na été 2015 kakawana. Automne hiver 2015. Oyo printemps été na lataki oyo na chemise wana mususu wana cher. Chemise à cher les ba chemise tout la cher. Parce que je suis né comme ça quand je vais m'habiller. Tamsu na ilo moins boué. Il faut pas que ça soit ilo moins cher. C'est ça qui est délire dans la batoana différent parce que bango bata ba commune mo bona ko tanga te po ba na batunini na batoana ka bana ba pauvre ba yé bandila bato mai nga de passa mbongo te papa nga mtatina na ko pati menga inde bana ba pauvre bana banini bato ba hotela biso no mama bilamba kasi sko bato yeyo tudi match se bandi ba beti yuma sko yo mtali boso ya nango na Congo France. Bon, Congo France, ils sont bâtis bota jaune, ils sont matiango. Oh, ben ça va être jaune. OK. Jaune. Parti benga ni banka bilamba. Tout ni aso jaune ayi biango. OK. Jaune na lione matia. Non. Batuba kitoki non malembe. Batnini o bayaki na bateau, o yaki na avion. Akim Prince aya déjà na Akim Prince de Lausanne a pestembo depuis Suisse aya kan avion. Scramwell aya kan avion. Patimbengani aya kan avion. Mutayaki na Maroc ni la Maroc to ebi. Tozuna ni 15 bayaka aya kan avion. Malgré azonga ki moi mke ba côté kuna mais quand même azonga sur na avion. Yo bato tout na kaboni masolo la mo misota to ya commune à Kinshasa. Bayebi pa na biso pa ba watelo awa ba batete la wana donc ga kutu masolo kutu ya ba avion wana donc avion na kutu avion boyete ya boye kutu na obule on na obule avion c'est avion na ba déchets nga kota milieu congolais pour na grâce à Ndama à travers Janice Cram. OK yemta memayo a commissaire Ostaper ba congolais ba kopona ndé to ebiango déjà ki yemta memayo a commissaire Ostaper. Mais ya zawana okosa pourquoi? Ah, comme ça tout s'appelle Watelo amukolo na Janice Cram. Ah, comme ça Janice Watelo s'appelle ndeni. De yom to commissaire s'appelle. T'es bon, t'es expliqué ou bien. Il y a un moment qui entre famille. Janice Cram c'est quelqu'un où on a ibi que ndekonanga. Donc tant que moni Watelo na Italie, atali vie à Koto na kuna. Côté ezali pour avantage ya ndeko na ye. OK. Tanga ebisinga makma saper te pour nga za saper te. Na kada moi na bonne vie pe moi na bonne vie. Ba na bonne vie. Ezala ngo ki saper te donc kindeko kindi. Netika di moi na bonne vie kaka. Ba na bonne vie. Na za kada saper terme de congolais saper.
Mais c'est pas ça que nous, on fait pas qui s'appelle avec lui. Okay. Parce que lui, c'est mon frère. Héritier Scram, c'est mon frère. Mais des lignes de Koutani. Donc on est des frères d'abord. Et Koutani, que nous, on a ta famille, on a des frères, on a linga makambo, on a linga. Nga linga qui bourgeoisie, et pas linga qui bourgeoisie, héritier Scram linga qui bourgeoisie. On s'est côtoyé, puis casse on a linga bourgeoisie. Tout ça, mais tout ça, tout ça perd, non. Waterloo, mon conseil italien. Même Richie, quand on a côté, ça perd. Waterloo, mon conseil italien, aux bourgeois, un bourgeois, ça perd. Oui, c'est ça. C'est ça. Banina batunayo et belé, bah ça perd et belé, autre autant comme pour notre publicité. On a autant à te meilleur qu'autant parce que bah collègue nayo. Collègue ni puis non, mon a que sera lati, on dit mieux. Le Kouta Mabé, hein, Congo France, le Kouta Mabé, depuis Naya Paris, pour 2016. Na sepelaka na Janis Scram na héritier Scram na ba jeune na Paris so na taille na Grenoble a moni Carlo Pinatelli. OK, so t'es na Lyon. So na moni Soukara na taille ka na Paris on a souscrit sans salaire. C'est-à-dire moi j'aime des gens bano baza bourgeois. Ni 15 ba ka bourgeois té. Georges Diroma bourgeois té. Georges Diroma entraîneur. Georges Diroma parti benga ni banka bilamba 6 fois la linga makamuna na mama Moskino. OK. Voilà taka. Voilà ta ba cuire. Combien sona? Oui, bi combien vraiment ba baim Scram. Voilà ta ba cuire collègue na yo wana combien sona? Mon collègue c'est Carlo Pinatelli, Christian Salawa, je sais pas ça. Vraiment on a habité. Oh. Mais bota na quand même bien na bino. Bato si ba osala ki masina kinjili ki commune ki Kinshasa na fingi ba communauté ponga mona mwana commune ki Kinshasa mapango na biso na commune ki Kinshasa et ate gutu mwana ki Kinshasa mo beaucoup de temps sous papa bino locataire il faut pour tout faut le kukangza pour père azana ma bila meza la bongo te wana nga linga ngote na délire nanga moi délire nanga ni na koleli bourgeoisie ti na katanda kunanga ti na vie familiale nanga c'est-à-dire quand je n'ai pas je me garde chez moi quand je commence à faire les fiers ça va. Bon, la maison la bonté bidi pumba. Yango moni donc ngapo na ngana ba wati ba collègue na ngake o mtu wana za collègue na toi collègue na ngate. Collègue na nga c'est la vidéo butami na bonne vie. OK no tanga be kola bien otanga na EPT 4T EP 5T tout ça là mama mso bilamba kuna na bana ba collège boboto nga mwana collège prospère préfet machima ngazo landanga. Si ayebi que non na bima sa père na journée culturelle. Yo so bourgeois banan baba bourgeois té. Oyo yebi ba sa père neti yo. Té ngaza bourgeois té. Non, ça fait 2 minutes. C'est-à-dire na sala ka vie bourgeoisie. OK. Na sala ka vie bourgeois parce que naza bourgeois té mais na sala ka vie bourgeoisie. J'aime la bourgeoisie. So baba bourgeoisie le bien éviter parce que non on comprend peu français ou bien été posé sur italien congolais mais bon on a Italie donc ba collègue no basé belé ba oyo to ebi que quand même bala tara bien n'est pas Patrick Meka. Ah mon compte blouson Patrick Meka. Vraiment oui. Collègue nanga collègue nanga maître Timbo, maître Mouzé, maître Jagger Moulenda, maître Chic Norris Mbebo Rouge. Aïe que collègue nanga biza moto yo ya Patrick Meka. Collègue nanga il faut banada ko beta ba chaussure à cher depuis bon mois na yo. Na na ta baquette à cher. Non, ça va discipline, il y a critère pour être ami de Waterloo. Parce que même dans la musique, qui fait Rena Fali, bah yebi côté Bazali, bah vieux beaucoup là, bah Kofi Olomide, bah yebi place Bazali, bah Bazarabongo, bah Fabegas, collègue n'a pas Fabegas, na héritier Wata, bah collègue na yo o abimayi qui yem tayaki na Mouskino na Paris, Cyril Kina. Roi des mouskins à Paris. Cyril Kina, roi des mouskins à Paris. Donc Jérémy Scott, a comme il vient dans Cyril Kina fou ma bilimbe, ya bilamba. Vient dans Cyril Kina lingamba kambo ante. Ya collègue na ou pas? Ya beta collègue na collègue na ngat. Ah mais oui, on dit mieux. Pour na ngana ka moi so on dit ma qui était. Yeb na kumna collègue na nga yebi ave na ngana âge. Patou Kapangala. Je te salue Patou Kapangala na kata Paris. Patou Kapangala. On comprend donc collègue nangisa mutu oyo na ebia sola bien. Patou Kapangala sola bien. Habita formé. Mais au boya batinu so boye ndenge nini Patou Kapangala. Te mokonda ko bando boya te ba ko boya na ba to ba ni makambo ko boya sikat. Mokonda zo loba pe sa discours.
azo faire compagnie donc yete na critère akola taïete asate. C'est-à-dire quoi, Modogo Jean Franco fait refoulement pour toi. Ayebi que Mama Bilamba est bongo scram well le père. Ayebi que Mama Bilamba il y a des critères rebellés, bourgeois. J'aime la critère bourgeoisie. Voilà. C'est-à-dire na beti pile la chair boy. Voilà pile la chair to lo belango fata kimbala. Abeta déjà bora boy to mona. Oyo. Te fata kimbala beta déjà bora boy to mona. Oyo beta ba compétition ba Kinshasa te côté ba congolais basé beta te. Oyo mata so te o boto. Oh Chudit. Chudi Chudi. Mokonda Balumba. Oyebi o répondre ba question ba internaute ba fan na hote. Ba fan kem na nga ba yebi ke non. Tangeli ba to bana ba critère. Patimbe ngani. Abeta amuta critère ou amuta critère te. 6-1 pour travailler mon compati bengani. Ana critère ya muta forme on bien critère te. Pati bengani banka bilamba. 6-1 na Lyon. Ana critère. Mon connaîtra na bangoto. Ni data na Paris na Janis Cram, Carlo Pinatelli. OK. Christian Salawa, héritier Scam de tous les jeunes de Paris. Christelle Kloubala tout bote absolument na kitoko. Quand c'est parti bengani na 6-1 ka bongoto. Bana critère te. Quand tu n'es pas avec moi, donc tu n'es pas même critère donc, avec moi. Donc c'est critère fils et dungu. Critère en Zandéni. C'est-à-dire quoi? Tata Nayo a qui pauvreté, il y en a pas qui richté. Mais base à la après près parce que pour le coma tam soye bana mutu, il faut pas quand même là je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire comment tu peux faire oye ba mutuana so qui on est beau promener si ga mon côté. Donner tinga ba critère nanga. Ba critère nanga c'est pas du tout latino yo lambara moko lati yoji nga penati moskino a de to comme à part héritier Scramwell ye mutu ndi mena ba critère na yo. C'est que critère na yo to e balelo eza nani. Critère nanga c'est-à-dire aux alliés posés non responsables on a place au foot à courant maïs aux alliés gigolo critère n'angate aux alliés yuma au que non la pas ba petite sœur ou on a critère n'a faux à la kofandi ou arle lundula bengo papa maman d'autant qu'on voyager au moso ana critère n'angate papa abino père à peine na mama pa ngou père à Kinshasa bon appel bazota la biso trésor ngando ana critère na yo oui ou non. Mais il faut naïe ba critère à batu. Mais on s'entend à critère awa. Ba critère ango siko ba critère ango so kokisi ango. Bola si que non chez bino so to bengi Congo France na kin bata musa caméra na commune à Kinshasa ba bato yebio et pas bino ango. So wa si wa ango, boa ango. To na poto que nda koute que studio na yo so minenge garage de Milan au Grand Prix à Milan à so manda kuna yo. Bongoté. Waterloo so répondre à ma question T. Donc bongoté. Ko répondre à biso na question na biso T. Donc critère na faut da taille le la mannequin. Aux ABSS na âge na na ABSS. De na aboué chiro ta la pe moni na ko se retrouver. OK, répondre T. Waterloo mon konza Italie déjà te moni ba forme beti au lati bien. Félicitations déjà na ndengo na kata congofrance.com. Tu refonds la paix moi champagne parce que tu yambi héritier Scramwell Janis Cram Carlo Pinatelli Janis Scramwell Carlo Pinatelli baza awa quand même pe na kata congofrance.com tu yamba rappel batou vraiment tout monde va baza propre na ba chaussures à cher ba montre à cher ba veste des ongenga Christelle et cool na Londres mon conseil Italie servi bisot. Congo France normalement pendant le gouta mabe Congo France na koka pena champagne te mais OK Janis Kama singa Waterloo 2016 photo na champagne ensemble ndi sono fukuna ofungola ngona kunga la blida te na yuma te nga me total la personne ko bandengo ba fungola nini champagne na ba collègue na ye bomoni na kata congofrance.com et le roni okoloba ceux qui battent pas l'émission Oyo va retenir quelque chose. Émission Oyo avoir ma collègue dans un temps sous mal battant fils que dédicace. OK.
et on a koloba en 2016 on a baki mokonza koloba na loba avec fier mokonza koloba nini makama bilambe za na makama koswana te yana makama kotumbola batu teza nini mutu na mutu akola ta griffe ya lingi ce n'est pas dit so mutalati comme des garçons beaucoup mon finga griffe moko ya moins cher non comme garçon ya moins cher te muscle de l'équipe comme des garçons pe na cher te Versace pe l'équipe na ngo dio somba elamba na yo so sombi lamba 300 €, o ya sombi à 350 €, ya l'équipe yo o ya sombi à 1000 €, a sombi à 1200, quel que soit quel griffe et l'équipe yo beta ngana beta na de janvier oyo Tin de 31 décembre, batalanga na dépassé blamba combien, yo dépassé combien, neza peuple congolais sous na pour sa distraction te. Peuple congolais sa timbeli même la politique, to yebi partout par là, balingi sous distraction te, balingi beta, au sala pe makamuna yo, beta, ba mona. Ezate ke yo bandaki boyo, komi boyo, te ngai te, to bano ba sou ba le passé, to beta na minute yo. So lingi le passé, bomba na palais. Koya na blama ba 2 à 3 ans passé te bozu okomio na sombi obengi ba cameraman to sala bodili di pumba filmer nga te bongo te. So bolingi pe bongo boye ba kutu bongo na organiser bino parce que ngamo mokonza ngo ye en personne. Ça dit même o le kata 10 ans na ko kendozwa. Pour placer souka mapate koya mokonda zala. Italie, c'est moi. Garage de Mila pesa, Jiboma sa pesa, ba via kala tu bandima. Georges Biroma, ba camarade na yo, ba collègue na au moins salutations. Na bato ba bio déjà pour profiter. Merci. Na pe simbote na ba mettre tout à Paris ko ba na mettre musée. Ko ba na mettre musée, ba mettre Churambo Membata, ba mettre Chic Norris, ba mettre Sefa les monuments, ba mettre Giga na Kicha na Paris na Kini. Do ba mettre tout bolinga ba Playboy, mettre Trésor Ikulu Playboy. Do ba mettre tout vraiment na mto ba na wesh monisti na ba wesh te na lati mwa na poto. Monte so esti la ba wesh ta Kagun. Nago ko yiba t bola nanga na tiebo oya kipoto ka trop de veste te ba saper ba yiba raté te eza saper mutota for ça la rambongo na ye OK ça pesa mutota mutota rambongo na ndenge na na des chapeaux na des chemises yo mtu yaki nango bien patu kapanga na mutaye nango kasi mokonde akomani na sali ba alobaki yango na émission jifu kaka na Congo France a des chemises lobamaki des blousons lobamaki tanga na lata ba blouson ya ma bile masola ba blouson et na bandola ta blouson so na se rappeler comme par hasard na ba ke sous Janice Kama koiba première rencontre na ya te ke autour na ngote parce que je vais pas parler de ça juste na fait na se rappeler tant Janice Kam première rencontre na Waterloo mo connaît Italie héritier Scram na Christelle Koubali moi ça pembe j'avais mis des blousons moko ya Katia Moke na bakisi na des chapeaux wana sko na sa gara mo ya Mila événement bandi wana passe événement madaki ke noko mboka elingi osuti fotambola to kende moko ndota la sko anatika mboka na bide na tika ngote na beta kwenda vutuka izaka yanga to kende. Merci beaucoup Zaki de Bouzon. Après là on a kena comme on a des chemises, des chapeaux balandi. Merci beaucoup mon conseil italien. Pour moi c'est fierté attention qui un jour na kufi. Na bi ke na tika style a des chemises, na tika des style a des chapeaux. Et bon on a Congo France des chemises, des chapeaux. Parce que pas tout kapanga la collègue na boya kiango. Merci beaucoup na bien Bolanda ici sur congofrance.com. Là c'était Waterloo mon conseil italien vraiment. Bino bat bolinga kaebo c'est pour la ranaye azala qui ouvert à lobby à répondre à ma question ni surtout au yobino ba fan ya congofrance.com botinda pour à répondre. Merci beaucoup na chimchimanga mokonza baluba. Chimchimanga mokonza baluba tout Diamond Golding de jackpot première Patim Bengani Banque ya Bilamba bientôt son album vous allez toujours branché sur congofrance.com. Sans oublier Franck Stema Idisuka depuis Kinshasa. On a Kinshasa, grosse moulir. Sarah Ramazani. Donc, Nabino surtout. Boulanda Rabiso sur congofrance.com. Voilà, tout comme Nasuka, la 4e émission. Voilà, bon rappel, PSAP quand même, bateau Yoyebi, moi, quelques salutations. Merci. Na pesi mbote na watu tu balinganga émission asuka émission nanga ya ibandeli ya 2016 yango yo émission msezali yango nanga na profiter pour na episode di pumba ndenge zabwe na yakinga moko tene na episode bino na yakina Janice Kram garçon bourgeois o azo zelandie mbo ya kitoko depuis que ba yembela kié ayembela kizo bimana mois de février mars tozo zelandie mwana malamu mtima kufungwa mana ba petite terre tout o balingaka musique ya déplique ya mutema ofunga nzema Janice Kama eza na kati biso to apona batu nyonso surtout o balinga bonne musique na ki pe na yeka yemo côté
naki su o babenga ki Carlo Pinantelli ya kanga Grenoble na ndenga osakanate Paris confirma Lyon partout ndenge moko donc naki pe na ye na signé pas on a de Boloba après avoir Jannick aussi qui sa Koloba Carlo Pinantelli pas Koloba pour na 2016 to koti kitoko en plus pour na Lobano que non ils en a bachuna yaki na bango ka pambate Janis Kam na yaki na ye wana iza que non du solo ya Petit Yuma tango tanga bakoma batu mususu ngako no qui peut être parce que nebi ke batango tanga bakombo na bango Petit Yuma za Janis Kam OK toyoka yemoko Petit Yuma Janis Vexa sanga ngo susu toyoka yemoko c'est pas la peine OK Janis Kam anango Carlo anango yango c'est pas la peine babitonga na makolo. Merci beaucoup Waterloo Mokonza Italie en présence na kata Congo France on dit qui ko assister na kati ya émission o ya Waterloo Mokonza Italie to reçois moi quelques paroles benormo koka koloba pat borlanda na kata Congo France.com. Si merci na Didi Kipumba. Oui. Bonjour d'abord, bonsoir na batutu borlandanga. Nous sommes borlandanga et puis avant na bando kota na koloba mes condoléances d'abord à la famille Sœur Marie nous sommes tous à Matanga. OK. Congo tous et puis na mes condoléances encore na famille Romain Moukadi donc sous ces armes thème quoi. Oh là on casse pas de barrio kayo. Sous ces armes thème quoi donc voilà donc amiti oyo pour Lyon par rapport à Janis Ramouel garçon bourgeois okay. Donc na une invitation ya Waterloo Mokonza Italie BSS il y a vraiment ndeko vraiment donc tout participer à l'émission et puis congofrance.com franchement na CPLI c'est la première fois dans la plateau franchement na CPLI caméraman mon compte Baluba donc image à solo donc franchement vraiment na CPLI après ming vraiment le besaté parce que biso vraiment tout vivre nga ba bourgeois tout le ba trop vraiment donc na lo baka boy ba sa père ya ba nzakimuna ba sa père à Mabouilou donc bobo ngama parce que héritier Samuel leader de tous les jeunes de Paris Yemikolo Nzambe Yemikolo patron ba sa père ba sa père tant na lo ba patron ba sa père parce que na yebi vraiment na yebi force na ye pour Didi Kipumba to tala ba tout trop to tala bon biso to batama to tala kaka pour biso mingi za bourgeois to vivre na ba bourgeois quoi donc héritier Samuel na yebi force na ye so pena bengisi pena bango bengisi na ba to tala wana ba ko kate mon ba to tala kaka parce que maïe les changea biso to vraiment vivre na ki bourgeoisie tant na ba bourgeoisie parce que marambo so meki to zongi mboka au moni donc ici niveau Isali Flat City Samuel donc là déjà dans la préparation que déjà kini bana kini kala bingte tozoya donc tozoya biso toya na ba idéologie donc toya vraiment na ba idéologie toya pour na boulot ça des fêtes City Samuel ba boutique déjà banda osala puis appartement ba déjà ba kota tozoya uniquement pour te fongola salle des fêtes patron ba sa père si héritier Samuel patron ba sa père so bengsi bango na ndenga budget ba ko kate budget ko eza budget budget rien donc on a profité pena pesa mbote na madame naye Christelle Koulibaly a boté biso mona ki toko mona pembe Kélicia Well na bosani pe grand prêtre mère la mère de Kendra Well donc bambote une place bazali a mitio na Lyon ici c'est Lyon ndenge parti mengani voilà Kabilamba donc bato tout bozola na idéologie na parti mengani na bambote ya trop 61 prêtre za moko pour na zala na bango ndé mo pena ndina zala pena ba le playboy de Lyon Rishi Kanga avec Hermès Moule de Nzemone na minute ezobeta Nzemone na minute ezobeta na bosani pété couper sa bambote nanga pas ya Christian Salawa parce que tous a pena délégation auto kekini donc Christian Salawa sans pression papa na brailé na pesi mbote na Aristote Massamba et naturel na bosani pété pronto donc il va masala ngo tous en bango bourgeois biso mingi to vivre na vie ba bourgeois to moni opena collègue na yo bourgeois bato ba Hollandais sur Congo France là pour la première fois ba yo kayo patate bourgeois c'est peli na Congo France de bara munde moi makasi et ça a bien c'est peli na Congo France OK akei ça va na qui na invitation à Massananga Waterloo Jonga Bilele yemtu na epona
yango esalaki ki voilà délégation ça va au Carlo Pignatelli représentant à Grenoble ye muta représentant à Grenoble mais toloba trop tse mais Kalaté na de Virgin Grenoble Kalaté ezala yo pe so mokonzi à Grenoble te nga représentant parce que mokonzi aza kuna te mokonzi bakonzi bazala nga siko représentant na représentant na bakonzi nyonso donc yo leki bango OK représentant na bakonzi nyonso yango siko na talaki Kalaté na de Virgin mboka pour na talaki mboka ya non vierge wana Grenoble yango Kalaté na de Virgin oyo makambo na lobo yo pe na 61 po tazaka moko makambo yo batimbenga ni banki ya bilamba ayebi oyo eza bourgeoisie black balati mais voilà ta bien te aussi baso ba otala yo ba yoka yo si limbisa ngai chimanga soye ouais na ngana bakisaka moi des salutations na les grands prêtres Pantrao le vieux le père Samuel Mundela Mutumwindo o asale libana matonge bijou 6 niveaux na litonge donc yango fier na biso yango wana quoi donc puis na pesi mbote na Beryl de Campo na pesi mbote na Fallon Dior et puis merci aussi à toi Didi Kipumba OK yo ya minga plateau c'est la première fois na félicite vraiment donc musala kitoko OK donc totele manabiso donc wana omona penda donc ba bourgeois Waterloo mokonza Italie avec ses bourgeois, avec ses amis bourgeois. Donc on a 6-1 qui était présent dans 4 émissions Oyo. Shuna Botongo. Donc une belle fille, vraiment merci beaucoup pour autant la image à Congo France. Chancélie Bello. Wana baza ba fan à Congo France. Et sans oublier Hermès Moulele, Richie Kanga, les Playboys de Lyon. Fallon Dior. Wana penda mutakote kuna Prince Tumbonio na Grenoble na moni représentant na bino aza awa mayemo manente représenter bino Patimbenga ni banka bilamba bientôt son album Keba Congo France peut produire en Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com